Karine Mokonzi, on a raison. On a une belle musique, on a comprenant. On m'a fait vite à Imana. Oh, bisoto eba kaite. Ba fali etant que ba musicien ba yebi qui est fait. Pour ba yebi de plus vite à Imana. Ya on est-ce qu'on fait repel le roi yebi que yende makam. Yo akoka ya on mona kia loba na été. Oh. Bota kama mbon bali ana simaka. Et puis si quoi avantage ne asima on a silence. Bandi ko kande to ba congolais bouye. So ça na seul orchestre ils aura visaté et orchestre affaire. Mais tout kama qui il était a commis ça dans normal. Un gars bête à concert bouille na grand arène on a fait 40 minutes ba annulé. Il est donc Maman Marie Maké c'est nazé mais moi no lia kini nga pena lia bana ba passe ba bimata bouye. En fait il y a si maman na silence on dirait mon lit moi na faire na innocent pas ça non. Mon lit moi na innocent pas ça non. Mon lit moi lia lino hein. Ouais mais mais non. Il y a un de l'accent que oh, Penza, c'est un homme avec un grand H, comportement fier. Pour ceux qui allaient à Missia Msumba, c'est qu'il est dans la présidence. Ceux qui allaient à Missia Msumba, c'est Tindi Bagoloa, Tofinga président. Bolbel et la maman Denise. Bon, ça là, mais le mec, en fait, il s'en fout, il est trop sûr de lui. Il dit que Missia ya ayate, nga fait recherche na Simbi micro dans CPSA public. Exemple, oh, ça la mental dossier. Nda koko sa mambo bungu. Assure na obina ne, assure na voix na. Pour ba musicien bele ba beta na poto pour ba yaka na ba orchestre. Bango mo se ka son orchestre ya ma yoto ma lemba na ma il y a rien. Et donc il y a été. Deux fois ba musicien ba zala autotune ke zongi koto choral ba musicien ba yambi faire ba musicien ba zala te. Oh yebo ka ke to ganga to sepi na biso. Donc si quoi yo, yebe robine loko alata fabrication. Nga na expliquer no musique on de kina. Na musique na ba génération ande bo moni ba wana numéro 1 na bango ezara faire pour yaza les sel wa calculer bango te. Pour oye banai ba calculer baninga botaka se faire sel likambo. Ba ma chacha mon ata la réseaux sociaux mais nabi bano ba sito ba mibali. Ba ko supporter garçon motin. O kaka tia attends, je vais faire un concert. Au moins, il va y avoir actualité, mais va créer live. Et là, quand on le comment on va dans le téléphone. Alors, il y a Zolanda. Comment beaucoup agité, Bobino Bobé, un concert. Toye, va tout que faire un poto. Bino Bobo, oye, va faire un poto, c'est bon, Bobé, t'as le beau solo, on a fait une oye, va que papa vaza. So solana, il va bon, on a été rigola. O gaga mokonzi viens à côté oui bi ke papa vaza a poto poso zeli mo kalba no ana poto okoye yo ka papa vaza kini ana maksanga mamba azaso ki wa nzoka ndazani na poto mais au moins na orchestre msuba obeta ana poto na wifi na ye apena ba golwa ne bele jamais bo mona a créer sortiment boué a créé l'eau mort na Champs-Élysées pour attirer attention à Gaulois pour battre la concert à Mouningate. Il n'a pas donc en fait le mec est trop sérieux à niveau moqué. Ngamo na comment on dirait soyez moi zangangate. C'est qu'il y a pesa banganga et c'est stratégie au pesa kisi. Parce que m'doko za sir makas bonté na vie na emoko. Donc ce que zangangate c'est qu'il t'a conseillé à banganga. Ce mouton a comme un mobile PC oyo mibali balanda ki on dirait comme un conseiller pour niveau non le mec a un grand esprit c'est tellement élevé. Si comprend mon base ben esprit mi qui Fergola za grand tellement grand za munene na musique na biso na clan wingi moto oyo za munene lelo c'est faire na clan wingi de tukala ko mona artiste ya wingi akende na Europe abeta 5 concerts ya minene na espace à 2 ans to mona ngote bazala ko beta mezala ka bongote mais Fergola abandango beta double Adidas Arena abeta Genève Arena abeta biso ING Arena abeta biso Accor Arena tout ce qui n'est qu'on a Copo Box Arena et pour un espace il y a 2 ans quelques mois abeta la 6 dates en Europe ba salle ya minene na clan wingi artiste oyo azana ba place ya minene na beti lo kwa firi azate en Europe
Fer aza lelo leader ya Wengi. Mais tellement que bato balingi vérité te yango bazo combattre Fer. Karine yuza na lokuta te. Fali Pupa atala Fer na télévision à partir nzembo ya Vita Imana. Ba héritier biso nyonso nde tokola boye totala Fer egola kuna. Au-delà ya nzembo na ya Vita Imana eza na nzembo ya franc congolais esika monde entier yeba parce que nzembo ya franc congolais eza chanson patriotique eza kozala diffusé na télévision nationale et bato to baza à l'international bazala kotala ngo à l'époque déjà Fer egola azala déjà international à l'époque na 1997 ntango ayimba na nzembo ya franc congolais mais omonaki no bato lokwa balingi koignore histoire ya musique na biso po basalisa plaisir na moto na bango soit disant le numéro 1 mais ye wana bimisi album botala banzembo ya bato asali reprise nango banote nango façon koyembela nango ka yango wana baparole nango non et c'est que nous aimons Fer lelo bato bakoma kolinga Fer trop c'est parce que Fer egola a gardé identité ya musique na biso parce que Fer egola a gardé lignée soki Fer alingi interpréter so alingi azwa nzembo na yo to parti ya nzembo na ayemba na kati ya nzembo na ye il modifie ça akobeta ngo na guitare mosusu akobeta ngo na mélodie mosusu mpe akosala nini akomodifie parole na yo ekozala ndenge oyo oyembaki te asala ajout likolo nango mais fali arécupere nzembo na bato la nuit c'est la nuit au programme on quai rendez-vous c'est vrai on arrête mais on consomme jusqu'au matin nzembo eza nzembo ya 2004 mais ndenge kaka banoko wana bayemba yango et c'est la même façon fali ayembi yango or il a fallu qu'il puisse modifier apporter quelque chose apporter un plus Fer egola yemba chanson ya Mea Culpa eza nzembo ya Papa Wemba eske mais Fer egola betelango guitare mosusu eske ya Papa Wemba ayembi yango na façon mosusu mais soko oyoki nzembo ya Papa Wemba oyoki yango voilà les lignes que Fer ayembi nzembo oyo il a rendu hommage parce que aloba Papa Wemba na nzembo wana vaba na koyemba abwaka maloba Papa Wemba ayebisa ye bandi ya carrière na ye parce que Fer egola ntango azalaka na Wenge 4x4 na concert na bango na RTNC ya sorti ya nzembo ya album oyo ya JB ya Feu de l'amour wana nobaka bwana te esika wana Papa Wemba apare na Fer egola benga les petits poissons deviendra grand bawela na ye micro wera sona moto atinda Fer kino micro ya vie beaucoup les obwaka bien yo kende kaka parce que wera sona mona déjà Fer kino petit oyo na koko supporter petit oyo te petit oyo aza na batala moko oyo eza baperle rare eza babiloko moko ezalaka te na ndule wera sona jusqu'aujourd'hui alengaka Fer abangaka Fer atremblaka devant Fer soki wera sona azwi coup de fil ya Fer lobi yango bomona Fer egola kosala émission na télévision akobenga bachroniqueur asasa conférence de presse soki Fer abengi vraiment wera sona basololi boye vie boni kuna calme eza na palais to nini na projet moko yo fosala yango ozala na kati nayebisa bino nakosi bino te wera sona kosala yango conférence de presse parce que wera sona alengaka Fer et mpe na clan Wenge le seul artiste oyo apesi wera sona caché lokola Fer aza te parce que bapesa wera sona plus ya 50 000 euros pour participer na nani na festival Festigola première édition de 2024 Fer egola apesa vi na biso caché ya monene alors ntango bino bozwa koseka Fer bozwa kotyola Fer bozwa kofinga Fer bozwa koyina Fer boyebaka Fer egola marqué histoire ya clan Wenge a marqué histoire ya musique congolaise a rumba artiste moko tabetaka rumba na RDC oasala festival Fer asala festival conception ya festival affiche ya festival na ye na 2025 awa l'état congolais mpe akopiaki yango asala mais bakombataki festival ya Fer mais l'état ntango ayaki koorganize festival na ye ya musique Fer egola azalaki invité te mais bazwi conception ya Fer mobimba basali yango tandis que Fer egola basalaki nini bayaki na maquette basalaki digitalisation ya biloko na bango baprojectaki yango na conférence de presse ndenge nini makambo bakosala baspectacle basala makambo tout a été numérisé alors Fer egola bosekaka Fer mais Fer egola c'est quelqu'un qui a une haute facture à dimension
lelo Ferregola azo représenter musique na biso na espace où tout le monde s'attendaki te. Ferregola azo loka même musique na biso na ba zone oyo tout le monde azalaka d'accord te. Mais tout le monde a dit que oui, c'est l'artiste qui est en train de faire quelque chose. Au début, bah comprendre la vérité. Mais plus tard, bah y ça a raison. C'est parce que c'est l'artiste oyo alingi trop ya koloba lobate, mais alingi ki ba makambo azo sala et loba na place na ye. Ya beaucoup monde ba te belé azo sala maté midi so bazo bondisa ye. Or, son monifere alinga na TV, jeune moko ayembaka mwa bien alobelaka ye. Apesa bango chance. Ferregola tango alobaka na l'époque 2016. Donc ba tourner ba musicien ba représenter biso. Atanga Gims baboya. Atangi no sa balome. Bandima ki pété. Aba activer na ye moko bongo waze quoi. Bandima ki té. Mais ce que tali après wana makambo innocent sala. Lelo innocent za les premiers artistes congolais oyo. Nzembo na ezana au-delà de 200 millions de vies. Au-delà de 200 millions de vies à vivre en Congo. Pour tout le monde qui Ferregola est un prophète ou un prophétise. En 2018, Ferregola a été nini. Na Coupe du Monde en 2018. Batuna Ferregola rêve na ya makasi zanini. RFI atunaye. Aloba rêve na ezaka kino. Léopard va beta na Barcelone. Et rêve yone kokisamaki. Barcelone ba yaki ba beti na nani. Ba yaki ba beti na Bassia Léopard. Bassia Barcelone. Ba yaki ba beti na Bassia Léopard. Bomoni ba ndoto affaire. Bomoni ba prophétie faire apesaka. Et Ferregola rêve grand. Et tellement qu'il le roi dans un pays oyo aza y compris ba to ba lignité ba conscient basé belé. Ba comme ko sela makambo. Ba comme ko inisa e bato. Ferregola ça na poser te le robeti akora arena ça non. Ba to baza ba vivre en ba budget. Ko somba bia concert attention que ça 50 €. Ko ya concert te faut somba au faut à la propre nano. Il faut somba bilamba c'est comme on aussi dessus to ko dépasser pour un concert. So sombi billet à moins cher. Ko dépasser moké et ça ba 300 parce qu'ils ont ba dépense mukolo wana. Il faut coiffer au somba bilamba sika, ba sapato sika, transport fozoa, ba aller retour restaurant lia ba c'est beaucoup d'argent. Ce qu'on a peine à payer wana te, bien musique a dépasser énormément. Alors artiste a coûté à concert l'autre après sous 2 mois tu non. Il faut payer ba économie ba fanatique na ye et ça nini et kolaka non pas te base au gaspiller tous les jours et sans oublier que Ferregola ba évidemment na Ferregola za accompagner na ba bilamba boutique na efungwa maka et offrir bilamba pour na ba événement wana ce que me bolingi ce que Ferregola acha ba concert el nyonso pour bino bo profitaka bo finga kaye bo kotsa bambo na YouTube na bino bo kokaliso ferete